na balanion so ya folinga la journal ya peuple pour na peuple to funga masolo la mission na Sénat pour na kotel sabino ndenge plénière et salamaki mardi 4 novembre na chambre haute ya parlement toujours na bokambangi ya président na bango Jean-Michel Samaluko de Kimbe. Reportage ya Nadine Asuna. Président ya Sénat Jean-Michel Samaluko de Kenge a adressé qui na ba sénateur na plénière ya mardi 4 novembre 2025 kuna na palais du peuple nyonso et salemaki na occasion ya clôture ya campagne octobre rose o ezalaka consacré na sensibilisation pe dépistage kobakisa mobilisation pour la lutte contre cancer du sang a encouragé qui plaidoyer pour na accès équitable na dépistage na soins médicaux pe na ba médicaments a exoctaki ba eli ya ko continuer na ko travailler pour na mise en œuvre ya politique publique adaptée na bien-être ya ba citoyens. Président ya chambre haute ya parlement a talisaki statistique ya OMS pambate et lobby que chaque année na mokili mobimba environ 1 million ya cancer de sang ezalaka diagnostiqué pe 400 000 basi bakufaka. Na République démocratique du Congo a indiqué que cancer ya sang ezali répété pambate et bomaka makasi basi ezalaka détecté pe plus de 12 000 basi bakufaka mvula nyonso. Samaluko de Kenge a salué engagement oyo ezali bongo causé à travers ba campagne ya dépistage, ba conférence pe ba témoignage ba congolais pe ba congolaises batalisa ke santé ya basi ezali cause nationale. Samaluko de Kenge a rassuré que Sénat ekotikala mobilisé pour na ko encourager prévention, ko soutenir ba réforme nécessaire pe ko veiller à ce que mwasi azala délaissé face na maladie oyo na kozangaka mosolo to structure to sensibilisation. Par ailleurs, président ya Sénat a annoncé qu'il peut lisusu des événements importants oyo esengeli esalema awa na République démocratique du Congo na mois de novembre à Talisibongo 9e sommet ordinaire ya ba chef d'état pe gouvernement ya conférence internationale na oyo etalibongo région ya ba Grand Lac et pa wapi ezali fixé le 15 novembre 2025. Sommet yango président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde akozwa tête ya organisation na ko remplaçaka homologue nae angolais pe événement mosusu ezali bongo réunion ya ba président ya ba parlement ya union parlementaire africaine et pa wapi ekosalema du 18 au 22 novembre awa na ville province de Kinshasa. Talatina président ya Sénat a encouragé ba acteur et pa wapi asengi na bango baye basolo na kobongisa capital na ko renforçaka assainissement pe ko lutter contre insalubrité pe ba embouteillage na Kinshasa et surtout ko éviter situation oyo ekomaki mokolo ya mardi ezali bongo mvula ba inondation par-ci par-là et pa wapi et décalaki plénière na 3 heures après mbula. Situation yango ekozaki ba embouteillage pe inondation soki ba lité na makambo oyo nyonso yango nde eko permettre ete organisation ya ba événement oyo esimba. L'Assemblée nationale Bosimba que rapporteur et l'Assemblée nationale honorable Jacques Njoli na combo ya bureau ya l'Assemblée nationale a réceptionné qui dossier ya unique candidature ya union sacrée na porte ya président ya l'Assemblée nationale ezali bongo Aimé Boji Sangara pour na élection oyo eza prévu le 13 novembre. Reportage Héritier Mapinem. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli, na combo ya bureau oyo ezali dirigé et pas ya honorable Isaac Jean-Claude Tshilomba Moussaou, ayambaki dossier unique ya candidat ya Union sacrée de la nation na poste ya président ya chambre basse ya parlement. Ezali bongo Aimé Boji Sangara pour na élection oyo ekosalema le 13 novembre ezali koya. Après démission, il y a président Vital Kamerhe et Dominique Mounongo, respectivement président et rapporteur adjoint, il y a bureau, il y a Assemblée nationale. Oui, candidature Oyo et Zala qui portait et pas il y a présidium, il y a plateforme présidentielle. Na tête Nayango, secrétaire permanent, député national André Mbata. Selon y unique candidat à Union sacrée Aimé Boji Sangara, Azalaki retenu ba préliminaire pour na 12 candidatures où Azalaki déposé na bureau ya présidium ya Union sacrée choix na yende et c'est qui ba au cadre ya présidium
pe lisusu haute autorité de référence ya plateforme mingi penza chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona professeur André Mbata poste ya président ya Assemblée nationale ezali kozonga automatiquement na majorité na pouvoir conformément na article 27 ya règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale oyo ezali kolobela ba critères ya formation et expérience ya crédibilité pe ya honorabilité. Oui, conformément à calendrier, le 4 novembre, élection ya président ya chambre basse ya parlement, puis ya rapporteur adjoint et Kosalema, le 13 novembre, ezali koya nangonga ya 13h. Na Assemblée nationale, toujours Bosimba Kokokis, il y a des députés nationaux, il y a province, il y a Ituri, Basala qui déclaration mercredi 5 novembre, n'a parlé du peuple pona côté de Melama, Lobamoko et Zolobama, pona au état plan, il y a assassinat, il y a honorable Daniel Liwa. Bolanda. Mise en point du caucus des parlementaires de l'Ituri. Nous, membres du caucus des parlementaires de l'Ituri, avons suivi avec beaucoup de regrets la déclaration de la dynamique Daniel Uyewa Tchunyayi portant dénonciation du plat de l'assassinat de l'honorable Daniel Uyewa. Selon cette déclaration, certains députés nationaux et sénateurs du territoire d'Aru et d'Indjougou seraient impliqués dans ce plan macabre à connivence avec la rébellion de la CRP de Thomas Lubanga. Face à cette allégation d'une extrême gravité, les caucus s'est réunis en séance extraordinaire ce mercredi le 5 novembre 2025 et rend public la mise au point ci-après. Compte tenu de la gravité des faits et la situation de sécurité de l'Ituri d'autre part, l'honorable Daniel Uyewa et son organisation doivent rapidement porter des clarifications qui s'imposent auprès des instances compétentes. 2. Quant au caucus des parlementaires de l'Ituri, il se réserve le droit de saisir incessamment le bureau de l'Assemblée nationale et le comité des sages de l'Assemblée nationale afin de faire toute la lumière sur ces graves allégations qui ternissent l'image des honorables parlementaires de l'Ituri. Na primature Bosimbako, Premier ministre Judith Suminana, équipe, il y a le ministère, il y a secteur économique-financier, basala qui réunion hebdomadaire, il y a comité, il y a conjoncture économique pour na kosala, point, il y a situation, il y a mboka, Nathalie Kaila, héritier Mapinebe. Premier ministre Judith Suminana Tuluka na équipe na ba ministre ya secteur économico-financier basalisaki réunion hebdomadaire ya comité ya conjoncture économique pour na kolobela situation ya mboka ba nouvelle ezali bongo ya malamu gouvernement azali ko constater ba effort ya stabilisation ya économie bo pe ezali ko bota bamboma na yango appréciation ya franc congolais bo elelo entre autres ba niveau ya ba prix inflation pe ezali vraiment maîtrisé gouvernement azali ko annoncer que akui na 2,7% au lieu à 7,8 ndenge ezalaki projeté wana lingi koloba ke ku ya vie ezali ko matate lisusu kala ndenge ezalaki yango ezali ko soulager porte-monnaie ya ba congolais monnaie nationale ezali ko se renforcer franc congolais ezali stable kasi eleki ndenge eute kozala ezali nouvelle moko ya malonga ezali ko renforcer confiance pe ko encourager ba investisseurs ba ko créer ba affaire na République démocratique du Congo pour na ko continuer bon lancer au gouvernement a sali plan ya ba fonds monétaire international pe ko luka ko mobiliser ba recette mbongo oyo ezali nécessaire pour na ko futa ba hôpitaux ba nzela pe ba école bo équalité contre fraude ko de moderniser douane pe lisusu oyo bazali ko tricher na ba frontière esengeli ezala bongo bayeba na ko repérer yango ko réviser davantage ba fiscaux pe ko revoir ba exemption ya ba impôt pour na ko assurer que mutu nyonso azali ko futa yango ko simplifier ba processus oyo ezali ko rendre facile transparence pe paiement ya ba taxe nyonso na ba entreprise oyo bazali ko sala commerce gouvernement a ko s'attaquer na TVA taxe la valeur ajoutée impôt important pe lisusu ba entreprise ebele bazali ko futa yango te ba solution ko la généraliser na utilisation ya facture normalisée récit officiel et ko permettre ko yeba na ko tracer ba transaction pe ko assurer TVA et ba na ko la collecter objectif ya impôt oyo ezali ko mema mbongo na caisse ya l'état pe na ba service public. On a nouvelle mosusu RDC a outiko signé accord et longona Fonds monétaire international nyonso ezali validé na décembre mboka ikoki kozwa aide financière très important il y a 450 millions de dollars
mosala misolo oyo ekosala pona soutenir budget à l'État kofinancer ba projet pona lutter contre changement climatique. Boye ministre ya finance ye atalisi ke misolo oyo ekozala bongo pona transformer mboka na ndenge ya majite kasi yango transformer qualité ya ba réforme ndenge Doudou Fwamba a précisé. Gouvernement a insisté mingi le fait que changement en profondeur ezali bongo na ba règle économique kasi ezali kaka misolo ya FMT nde ekoya ko garantir avenir meilleur pona ba Congolais. FMI na gouvernement ya RDC bayokani pour la conclusion ya revue ya programme économique na bango nyonso ekosalema na réunion ya haut niveau oyo esalamaki na primature na bokamami ya premier ministre Judith Suminwa. Bolanda. Fonds monétaire international FMI gouvernement ya République démocratique du Congo bayokani na accord ya conclusion ya revue ya programme économique na kati ya réunion au niveau o esalimamba kibongo na Kinshasa na primature et na présidence ya vice-premier ministre premier ministre en transport pe voie ya communication pe désenclavement Jean-Pierre Bemba na kati ya gouvernement congolais ezala kibongo na présidence ya vice-premier ministre pe ministre ya budget Adolphe Mozito ministre ya finance Doudou Fwamba vice-ministre ya budget Élisée Bokumwana pe vice-gouverneur ya Banque centrale du Congo Dieudonné Fikiri délégation FMI oyo basée na Washington pe ya Kinshasa ezalaki dirigé par représentant résident René Tapsoba oyo azalaki conduit epai ya Caliste chef ya mission pour la République démocratique du Congo Freddy Matungulu administrateur adjoint ya conseil d'administration ya FMI représentant 24 pays africains ba participa ki pe na ba discussion oyo malgré environnement économique pe sécuritaire complexe ba performance macroéconomique ya République démocratique du Congo ezalaki saluer réforme oyo et releva ki résilience économique congolaise na ba perspective ya croissance soutenue. Bosimba ke chef ya mission ya FMI pour la République démocratique du Congo yé a souligné ki ba progrès en matière ya discipline budgétaire na niveau budgétaire malgré ba difficulté ba effort ezali na ba niveau ya ba recette pour na ko contrôler ba dépenses pe kotikala na marge ba critères ya performance ya programme soutenu par FMI et ezalaki globalement rempli discussion et portaki lisusu ba avancé ya ba réforme structurelle notamment na likambo etali gestion ya ba finances publiques réforme majeure na o etali déconcentration ya ordonnancement ya ba ministère pilote oyo esengeli ezala opérationnel début 2026 pour na bango gouvernance eza élément moko important wa pepa ibaza ko insister na yango réforme oyo eza na kati ya programme y compris ba gestion ya ba finances publiques oyo eza ko contribuer na transparence na gestion ya ba ressources ndenge responsable à FMI a insistaki sur base ya ba discussion accord trouvé na niveau ya ba service ya FMI et kozala soumis na direction générale ya ba institution ya Bretton Woods avant ba examiner yango pe examen final et pas ya conseil d'administration pour l'approbation définitive. Bajon ya ligne aérienne congolaise compagnie en liquidation baza jeudi 6 novembre na ministère ya portefeuille pour réclamer ba droit na bango. Ba agent ya lignes aériennes congolaises lak na mokuse compagnie oyo compagnie nationale ezalaka na kombo ya Air Zaïre à l'époque ba travailleurs oyo ba salaka mosala kitoko pona ko honorer mboka na biso République démocratique du Congo depuis société oyo ekufa ba agent pe ba cadre nyonso ba salaka wana ba bénéficier ba droit na bango te de compte final et pesamate barrière ba salaire na bango oyo ba mvula ebele ba zwaka te kino lelo yo l'état congolais azali koloba eloko te ba agent ya kala ya lak basali basitini ya ndenge na ndenge basali ba démarche ya ndenge na ndenge pona komona ba droit na bango ezala respecté eloko moko te ezali kosalema mokolo ya jeudi 6 novembre 2025 bayaki na ministère ya portefeuille pona kokutana na ministre pe kotalisa ye ba doléance na bango situation oyo ewumeli ezali kokoba koumela ba agent ebele esi bakufi bana na bango ebele pe bakoti na kati ya mouvement oyo pona ko réclamer ba droit na bango kasi eloko moko ezali kosalema kaka te awa na ministère ya portefeuille bayaki
kaka ndenge bino moko bozali komona bazalaki reçu epai ya collaborateur ya ministre oyo azalaki présenté bosimbake Léonard Kisombe oyo azali secrétaire général ya lingomba ya agent ya LAC basangana pona kolande la situation ya liquidation na bango azangaki te koloba na micro ya Info Lingala par rapport ya ndenge basololi na collaborateur ya ministre ya portefeuille. Donc toyaki na ministère ya portefeuille déjà que pour que tous les solutions kakalelo. Exemple la liboso te tozo ya na portefeuille toyaka. Mais toyebi bien dossier na biso, eza dossier moko zo ka kokoso mingi. Pe tozale au fur et à mesure pour découvrir que dossier oyo ya biso pe et c'est compliqué mingi pour na batu oyo ba désigner qui pour te ba ko sa liquidation. Au lieu que ba travailler na sens ya vision ya mokozi ya mboka bango baza ko torpiller vision ya mokozi ya mboka. Yango toyepe ko signaler maman ministre oyo aza mutu na sika pour te ko rappeler na maman ministre mosala oyo ba pesa ki na comité de liquidation. Toza na ba document oyo pesa ki bango bokozi. Alors toyebisi bango boy que na kati ya ba document wana oyo situé comité de liquidation ba pesa ki bango kaka mosala obele moko. Teka biloko wala pe kofuta basali. Donc bango parce que le président déjà en 2021 a sengaki basala évaluation de liquidation là. Ça sengaki que ba koka kofuta basali na lag ba teka biloko ba pesa biso mbongo. Toye kokuta na pena libako ya malamu ko te mokonzi mama mokonzi. Oh le premier ministre chef du gouvernement. Mama mokonzi alobi basali déjà mikanda pona ko senga ete ba ko clarifier lokola basala audit. Batala pona nini esimbaki te. Pona nini etekaki batekaki te. Pona nini bafutaki te. Audit wana il faut ebana. Hein? Bon, ba dossier mususu oyo ezali na ba ministère mususu lokola ministère ya finance, ba commission za kosalama, moi ministre aza s'investir pour que ba commission wana ekoka ko siéger bongo na niveau na bango interministériel ba trouver ba solution pour na biso ko ezali cas social. L'État congolais fongola motema, l'État congolais ta la situation ya ba agent ya LAC, ba salaki mosala banda ba mvula ibele, Air Zaïre ezalaki société ya lokumu na Afrique, ba agent oyo ibele ba kufi batikali kuza misolo na bango te, esengeli l'État vraiment oye bana kosala quelque chose pour na ba agent oyo ba sepela, ba bénéficier na ba droit na bango, pambate bakabaka jeunesse na bango po na mosala kitoko oyo basalaki na mboka. Boni lelo l'État akangi misu, l'État akangi matoi, azali kosala eloko te pona ba agent oyo. Zokande l'État azali papa ya bato nyonso bakolela wapi soki yo opesi bango mokongo. Sala quelque chose pona ba agent à LAC basepila. Honorable Maoteme akendaki ko visiter misala ya kirage ya rivière Kalamu ndenge ezokoba na quartier Ngafani Eradi Pululumba Mpe Ngobila. Christian Kengebeni. Papa Selembao, les responsables, honorables, Mao Twene, Oyo Azali numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir, Azali Kolalate, Alobi, malgré Banfula, Ezali Kozonga, Bana Selembao, et Sengeli ba vivre na Kimia, na Tinawana, Azonga ki lisusu na terrain, pour na ko superviser misala, ndenge bazali ko curé, ba caniveau, n'avenue de la Libération, ex-24 novembre, Awa Kobanda na Wenze ya Selembao, mingi penza na Vningeba, ki non na pigeon, misala ezali kosalema kitoko, les responsables honorables Mao Twene, Papa Selembao ayaki lisusu pona kotala enfin que ba curage et salema vraiment kitoko. Honorable Mao Twene alingi kotika eloko moko au hasard te, alobi nyonso esengeli esalema na ndenge ya malamu po tango bamvula ekozonga ya makasi ba inondation enyoko la population te, bosimba pe boyebake population atondisa minesengo komona ndenge misala ezali kosalema. Balobi honorable Mao Twene numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir azali vraiment molobeli ya population. Salite le kaki makasi mingi na Selembao. Donc salite le kaki makasi ba carnivore tondi donc moya koloba ezate ma ezo déborder tout et tout. Alors toye komona papa Mao musala sali en tout cas to sepeli musala kitoko makasa sali musala penza et sepeli sibiso ba mama nande ba kire ba carnivore ba olongola pe poubelle etonda ki amatite etonda ki moyete na moja zo longola nyoso zo tika propriété ba carnivore donc na sepeli makasa
ya koloba eza mingi te mais eloko na koloba papa mao biso ba mama ya Selembao toza sima na yo. En tout cas papa toko vote otina suka to okende na yo tina suka. Na sepeli musale selemi kitoko tokomi na kimia pe de ba fulu longwe solo e ba longo la fulu solo eza susu te to tela pa les tuka to senga vraiment nzamba sunga honorable Maotwene na musala malamu oyo azosala azana souci ya commune na biso ya Selembao donc nzambe vraiment pambola ye amona ye na musala oyo ya kirage oyo azosalisa kati na commune na biso ya Selembao. Bosimba pe boyeba ke papa Selembao du les responsables honorable Maotwene alobi akokanga misu soki mokete akokanga pe maboko te soki kirage ya bakanivo oyo esalemi ndenge alingi te. Bosimba pe boyeba ke initiative na yende esalaki ke akendaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa kobelela na kombo ya population pe entreprise Malta Forest bazali kosala misala kitoko ndenge kaka bino moko ozali komona. Président national ya Union congolaise Daniel Mukoko Samba Awuti nommé secrétaire général AI honorable Eteni Tsumbo Natina Wana secrétaire exécutif provincial ya ville ya Kinshasa Brege Engali a félicité nouveau secrétaire général. Bolandaye na micro ya Fabrice Lundombi. Iko viva! Viva! Iko viva! 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 C'est mon affaire! Toye ko saluer décision réfléchie ya président national le professeur Dr Daniel Mukoko Samba oyo euti ko kweya biso tozalaki na réunion ekuti biso en pleine réunion tomonya ngona bilili et tant que numéro 1 ya ville province de Kinshasa Brege Ngali na équipe oyo tozalaki nangwa ya bana iko ba combattante ya iko nde tolobi to saluer rapidement décision ya président national na konomé secrétaire général à intérim camarade honorable Tsumbu Efremi oyo biso ville province de Kinshasa oyo nazali ko représenter tolobi tozana simana bino bakonzi pona kotindika Union congolaise et kende toujours liboso. Union congolaise moto. Moto. Union congolaise viva. Viva. Union congolaise yayo yangai yabiso. Nyonso. Asbel Maluku Bomoko Bazako organisé sortie officielle na bango samedi 29 novembre. Kuna na Maluku Nanzela ya marche de santé toujours et l'ongona notable na Maluku Brege Engali Obama Fabrice Lundombi. Rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous à ne pas manquer. Voyez sortie officielle monene ya Asbel Babengi Maluku Bomoko zone 0 ezali prévu samedi 29 novembre 2025 na mobange na marche de santé oyo ekosalema kobanda na Monaco kino na siège na bango na cercle de Mangengenge toujours na commune ya Maluku. Bana nyonso ya Maluku oyo bazali intéressé na Asbel oyo rendez-vous kaka moko samedi 29 novembre 2025. La famille Bomoko zone 0 juste nous rappeler de la date du 29 novembre 2025. Sortie officielle il y a association na biso Bomoko zone 0. Bengi bino ebele to bengi bino bandeko nyonso ya zone 0 de par le monde. To banda botambo la marche de santé depuis Monaco. Coucou, salut la famille. Bonjour la famille. C'est Diamant, votre sœur, Meingoi. Vous avez tous de prendre part à notre sortie officielle de notre structure Bomoko Zone 0 qui aura lieu le 29 novembre 2025 à Malou. Tobo Sanate, consommation, t-shirt, maramtou. 45 000 francs. 45 000 francs pour la membre du comité et puis pour la bino bateau boutique 40 000 francs. C'est-à-dire wana maman na likambo donc kozanga kende. Elo kwango tozela kiyeye elo kwango elinge koma samedi le 29 novembre. Et cause à la sortie officielle na biso et association na biso bana zone 0 Bomoko zone 0 Bomoko Mwinda. Bomoko zone 0 Mwinda. Bonne
bana nyonso ya maluku bayoki pe bandimi balobi bango nyonso bakozala présent malgré ba condition oyo eza na yango pete esengeli kozala pe koassiste na sortie officielle ya maluku bomoko zone 0 asbel oyo esangisi bana nyonso ya commune ya maluku. Rendez-vous se moko le 29 novembre 2025 kolia komela pe ekozala au rendez-vous bosimba ekozala vraiment fête oyo babengi fête bana nyonso ya maluku basangani bakosangana pe bakozala toujours liboke na asbel na bango maluku bomoko zone 0. La fête commence déjà. Route Ipen pour na Galaxy yango peza vraiment ya kobeba surtout ceux qui voulaient ebeti ezalaki malamu mingi te bolanda ndenge eritima pine a préciser. Nzela ya Ipen ezali ya kobeba makasi surtout pona kokoma ti na esika babengi Galaxy bino moko botala soki mvula enoki awa ezalaka pasi pe mawa botala population ndenge azali komitungesa même bakumbi mituka kote oyo ezalaka se pasi na pasi soki mvula enoki boelikambo ya pasi pe mawa ezali même bamoto ezalaka na difficulté bato bakweyaka awa na mai soki okwei babeleli yo kabasele na soni wana bilamba nyonso ekobeba okokende mosala ndenge nini so ya population oyo afrekantaka nzela oyo bazali kosenga kaka na baautorité basala makasi mpona korehabilite nzela oyo ya Ipen surtout mingi penepene ya Galaxy ezali kosala bango pasi population azali kose déplacer difficilement bakumbi mituka pe bato nyonso baza na pasi makasi na esika oyo esengeli réhabilitation na yango eyeba na kosalema vraiment ekozala esengo mingi mpona population avandi na coin oyo. Ipen na Galaxy libula Ipen talaka la presse ezobuka la pamba papa ya obongusela biso ba chauffeur nzela koleka pasi mais ezotonda la biso solution ba bongusela biso libulu oyo kosala bien na proposation aleka pe sala ka moi lo mo boye bika ndenge sala mais ndenge ça pena boye do sala pena bien de salité trop tu comprends ngo te tango nyonso ke chaque année omona kaka esiko ka mutu ebukala toyebaka te basala mwa ndambo batika ifale ke bakontinue ti liboso ti lelo batika ngo basundola yango wana ke tozosenga na gouvernement ke eya ke mpona batala esiko mpona kolia. Bareporter info lingala babetaki tour na quartier Sakombi pe Mayenge na commune ya Kimbatek epai wapi ba constater mpasi ya mai makasi bolanda reportage ya Rito King. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozomela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté musuba mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouverneur pa fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème ya makamba mai de souci nde yango wana soka tie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe sumba boko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge Potiva pezali potopoto kitoko pona bana bino bazala bonne santé yo pe mokolo koti komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos Poneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Ma bainga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, maman detsa
ebele pona kolanda info lingala mokolo lelo soki bosepelaki na yango boloba merci na Igor Tingwa azalaki na nsima ya caméra supervisé par héritier Mapinde mais concours rédactionnel ya Nathalie Kaila montage ekoma makepa ya Fabrice Lundombi Francis Kanzalo Koka pe Christian Kengebeni ngana bino tokutani mokolo ezali koya au revoir.